Voilà, tomoni bandeko bauti musika na Scandinavie, so na bosante na Suède tomoni ndeko Papi Rock. Tongi toyeba présence na bango na kati ya mboka Belgique eza nini. Il me semble que combat pe il paraît pe kuna pe na Scandinavie kufa nango maintenant bo tambola ba tenir longo et comme makambo ba dossier minene est-ce que ndeko Papi Rock avant peut-être ba nemso zo iloba. Présence na kati ya mboka Bruxelles lelo eza pona nini. Merci mingi ndeko maître Dona toye awa parce que na source ndesika bazwa makambo nyonso tu biso na Scandinavie to mesana biso kolobate combat ekufa te ndenge lobi yango combat ezali parce que combat ya malonga ezali otokota na kati ya ba bureau yango nde combat ya malonga même quand il s'agit ya esika nyonso tu ba lobelela Congo biso tozanga raté toza toujours wana yango wana tango totali tolobi makambo o ya dialogue ezoleka. Il faut quelque part que biso toyeba yango mais oyebela yango wapi soko pusa na muzindo te yango toyaki awa tozali na bino na kati bomoni toyaki awa pona tokuta na ye moko oyo a proposaki makambo ya dialogue dont le président Etienne Tshisekedi yango tozali awa na Belgique. Merci beaucoup je crois bandeko bazolanda na bokebi bamoni bino nde bozali awa ndenge na lobaki moko ya 8 lettres dialogue et panzi na ba combattant na ba congolais na ba collabo soit disant de bato ba mesana robenga. Alors tu éviter ce que bino moko boyeko luka na source et sika puis oyo abimisa liloba ya dialogue na monoko na ye na éviter loko ni ya malamu bozuna kati d'abord na boye na 4 nini combataka pamba toza groupe moko bien constitué yango sali ke em mabino te pas président na éviter ndeko se président de balanda yo. Merci beaucoup ngai nazali coordonnateur ya Congo Moko. Congo Moko ezali une association ya ba congolais ba fani na kati ya Suède. C'était un mouvement de pression oyo ezali ko bundisa monguna oyo ezali na mboka. Alors vous savez biso to landaka situation politique de près et puis to kotaka ba bureau partout pour na makambo ya Congo. Nous sommes des gens qui réfléchissent et puis toza bato moko ceux qui likambo ezali to kendaka na source. Vous savez très bien que nous venons d'être reçus par le président Tshisekedi. D'ailleurs c'était une visite de courtoisie et puis en plus aussi ils allaient visiter moi il faut tout profiter en pour toyer qu'est-ce qui se passe exactement na ba préparatif au bazo ça makambo dialogue parce que nous au niveau du Congo moko tous allons qui un peu très sceptiques et puis jusqu'à présent parce que ceux qui te l'ont dit discours menaçant et il y a gouvernement à Kinshasa nous restons toujours très sceptiques dans makambo dialogue d'autres qui ko changer un peu idée na président Tshisekedi to ibisi que non oyo lingi dialogue mais kuna na kati ya Kinshasa batu bazana pouvoir ceux qui otali ba déclaration na bango na discours na bango c'est comme si bango balingi te batika pouvoir or tozo kende vers mandat ya Kabila fait mandat ya Kabila donc d'ici une année Kabila mandat na aussi là or constitution et lobby que hier après 2016 à koki susu kokonza Congo te il faut mutumsusu ba kozala eli nde a diriger Congo mais le gouvernement oyo ezali wana za gouvernement moko ezali gouvernement peu congolais par défi ils sont incapables d'organiser les élections pendant les délais constitutionnels yango balobi tolobi que non est-ce que muto aza incapable d'organiser les élections pendant 5 ans est-ce qu'il va organiser les élections pendant une année. C'est ce que nous sommes venus dire au président Tshisekedi que Moutouana ou Bozungi Bokanana dialogue, il n'a pas cette volonté, il y a quitter donc le pouvoir parce qu'il y a l'indikaka Mandou qui est puis Makile Tanga. Est-ce qu'il n'y a pas une autre stratégie pour que le peuple congolais cette fois-ci ait se prendre en charge pour na ko bengana munguna wana yango to yaki awa to solo na ye a pesi makanisi na ye ndenge azako définir dialogue oyo parce que il fallait dialogue oyo ezali dialogue moko il faut communauté internationale ezala arbitre parce que ceux qui azali arbitre ye dialogue oyo nde ekozala ti na ndenge constitution na biso elobi alors ceux qui to indika ka dialogue na kati ya constitution Kabila okende mais ceux qui to kei en dehors la constitution de Kabila ko compliqué biso voilà. Alors namoni botambola ki délégation munene ba mama bazanga raté to moni na kati mama apesi fleur et pas président mama na biso soko ya moi bandeko bazolinga ba yeba justement mutuna moko muke o expliquer bandeko bazonda yo sur EDTV. Mbote mama. Bonsoir EDTV. Na ebité ko pusa na muke na bandeko bazolanda yo kombo na yo ba yeba mama. Oh là là. Maman Congo
moko ya Suède. Moko ya Suède. Alors toyoki bandeko balobi ke beaucoup na président Tshisekedi bo pesi quand même ba doléance na bino oyo bozaki na makanisi nango yepe amei ko répondre. Par rapport à ndenge bato bazoloba po tomoni pe ba internet ba net bato bazoloba bilobele belé président malade azana hôpital azoloba te. Est-ce que tant beaucoup temps il est vraiment ezalaki yo to ezali mise en scène? Mais c'est la réalité, nous venons de là. Touti kuna tomoni ayambi biso comme lobby awa na ko remettre fleurs na pesi fleur wana na part ya ba mama ya Congo moko parce que biso to comprena lutte na ye. To comprena importance na ye. Les lots ont crié partout, bah violer biso, on n'a pas un protecteur et tout ça. Mais ce qui maman nyonso a raisonné très bien, à qu'on se retrouver dans l'état de droit pour sa génération d'après. Donc maman nyonso oyo a compris ma kambango, il est pour le président, il est pour le dialogue. C'est donc à komemelaye pe apui moko. Yango wana, comme nous avons compris, toya kiawa couper sa fleur na 83e année naïe et puis pour lui dire combien nous l'aimons parce que c'est un protecteur des femmes mais à qui on n'a pas donné l'occasion il y a qu'exercer tout le confort na sécurité à moi aussi. Mais nous savons que tôt ou tard, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, j'ai déjà compris na moni muto azali boso nanga ala kisanganzela que dans quoi? Dans l'état de droit, il y a la protection de la femme. Donc, merci beaucoup, Maman Congo. Alors, pour nous na bandeko, je crois, quand même la réponse à président élu, contrairement à le président Elias Zolobate, moi, Maloba Isaiah Kobeta Libakou, mais besoin qui moi, quand même réponse. Est-ce que Naba aspiration Nabino n'a pas de réponse à président Tshisekedi et répondre à l'aspiration, répondre à la question, qui n'a pas satisfait, tout besoin n'a doute. Bon, nous sommes d'abord satisfaits parce que tout le monde est moko à Fongoli monoko à lobby, puis surtout ici que non, au moni IDP c'est parti moko à Mounene. Nakati Amboka Nabiso et Bundi plus de 32 ans et l'IDP cette fois-ci n'a pas droit à l'erreur. Au moni que expérience oyo basali nakati na bituma bango. Il faut comme un niveau à conquérir le pouvoir. Or, ce qui est très bien, nous sommes des humains. Il y a parfois de commettre la barrière. Mais cette fois-ci, il y a beaucoup de gens qui makambo le peuple à se prendre en charge, comme il a toujours dit. Et puis, cette fois-ci, ceux qui, par exemple, makambo dialogue est simbité, ce qui est simbité, selon la philosophie, parce que le dialogue toujours dans le délai constitutionnel. Et puis il faut respecter la Constitution. Donc l'IDPS n'est pas en dehors de la Constitution. L'IDPS respecte la Constitution. Et dans la Constitution, si l'IDPS a l'obligation de respecter la Constitution, donc déjà les tenants du pouvoir vous la casser déjà. Donc c'est-à-dire qu'ils vont accepter ce que dit la Constitution. Il y a un autre lobby qui est un peu satisfait. Et puis le président Tshisekedi dans le but que non, ngai na sali musala na sali na la musi batu peuple congolais et puis cette fois-ci peuple congolais parce que l'IDP se prend la non-violence bakozwa ba arme te. Le seul moyen oyo bakoki ko bundisa le régime en place ezali ko kende na bango ba texte oyo ezali na constitution et puis ko prendre langue na bango, c'est-à-dire dans le démarche na bango ko sala dialogue et puis il faut arbitrer azala arbitre de bazo bakeno la communauté internationale parce que les loyo ceux qui kabia azala pouvoir monde konangai ce n'est pas par la volonté du peuple congolais, c'est par la volonté de cette fameuse communauté internationale. Donc la légitimité de Kabila est ici par la communauté internationale, tandis que le président élit légitimité na ye ezali ici na peuple congolais. Il y a une différence. Donc, nous sommes satisfaits, mais nous devons aussi il faut garder fou. Parce que garder fou, il faut faire de sorte que tu respecter ce que dit la Constitution. Donc c'est ça donc le point important de président Tshisekedi. Merci beaucoup Ndeko, je crois que Tokomi na suka ezalaki bongo bandeko ya Congo moko na ebité amoi papiro kaza loba suka mais sinon ba yaki po bakutana na président Eli
Tshisekedi bokutani je crois bosolo makambo nyonso. Alors na pona ko clôturer na ndenge boyuti musika pona toujours souci Congo na yebite lilobani ya suka oyo ko pesa na bandeko bazotalo na moment oyo sur EDTV. Bon, likambo lilobasuke ya like avant ko finga rabatu je crois et c'est mieux que ceux qui toza batu tozo bundela mboka to salaka tout de façon que mboka avant ya koloba maloba ya mabeto ya malamu epa mutu faut ko raisonnaka yango moni biso toye ko raisonner na source mais quand même tout moni que makambo président ebisi biso et touché biso na mitema je crois que a expliquer biso lo moko wa bike non naza mukolo ndenge naza boiso nazo bundela mboka wana ezali pona futur na bino donc je n'ai rien à perdre ni à gagner na minute boloko wana il faut toucher batu nyonso tout ngai so moni nga déjà naza ekutu na ma misu neti kitanga pona komona un monsieur qui a plus 83 ans mais de la Congo je crois que eloko est touché na ba o ba miyibi na Congo na batu nyonso tout bazo bunda vraiment c'est un papa il faut le soutenir. Il a fait un combat au Tomoniango et voilà donc là on a le nyonso mais vraiment on a remercié bino pour l'année Bozala qui n'a biso awa lobito zonga déjà merci beaucoup vraiment merci beaucoup alors ezala ki bongo wabino agent escadre maître dona na grâce à riche tempête nde bomoni bililo bande ko bauti Scandinavie pa bakutana na président Eli bayoka to tolobaka mona meso bayoka bango mona monoko na bango na kanisi nde tolobaka tembe esili boyete ngeta merci beaucoup nde tokutani mbalasima ouais.